vanda plein de musique ya Congo. Mabe na mabe kaka. Musique ya Congo, oh. Musique ya bandoki kaka ba leader balia kambongwe. Ba droit d'auteur kaka bango ba musicien bakufaka pauvre. O ba danseuse bakufaka pauvre. Ba parolier bakufaka pauvre. Na bureau bakufaka pauvre. Ba droit d'auteur kaka bango zoka misala ya mabe basinya epa ya diable mawe ba leader wana basinya pacte pa ya diable bamelaka makila babomaka batu yango ba droit d'auteur kaka bango bosali album botie banzembo nyonso kaka na kombo na bango ba déclarer yango po baliaka mbongo bazo soma bandako bazo soma mituka cher mais ba misala bango kaka pauvre. Alléluia. Bakufaka pauvre. Ba parolier na bango ba pesa bango banzembo mais bazo kufaka pauvre. Mais bino pe ba musicien okomona bino kokumisa leader mais aza muyibi azolia bino bambongo fils du diable. Bosa la société moya ba musicien botelemela ba leader bazo mvwama na ba droit d'auteur na bino epesi passe epesi mawa. Musique ya Congo, oh. Musique ya bandoki kaka ba leader balia kambongwe. Ba droit d'auteur kaka bango ba musicien bakufaka pauvre. O ba danseuse bakufaka pauvre. Ba parolier bakufaka pauvre. Na bureau bakufaka pauvre. Zoka misala ya mabe basinya epa ya diable Musique ya Congo, oh. Bien-aimé musique ya Congo, musique ya bandoki kaka ba leader mtu bazwaka mbongo, ba musicien bakufaka pauvre, ba danseuse bakufaka pauvre, ba parolier bapesa bango banzembo bakufaka pauvre, même na bureau na bango bakufaka pauvre. Ndenge nini kaka leader bandako cher, mituka cher et puis bokumisaka ye nzoka zulia bino mbongo. Bien-aimé le Seigneur lande mission yo au côté ya maono de Jésus-Christ. Ciao. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malobu met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible.
Amen. On a bino baye mbote bandeko balandi on a qui tout à bino encore une fois avec mon frère Jean-François Ifungé. Dieu te bénisse papa. Voilà donc tout à bino les sous voilà boyoki Dianzembo ils a quoi annoncer quand même venir émission na biso je crois qu'ils allaient un de thème autre développement cette émission na biso il y a lelo donc tout ça, la encore une fois, Lelo, donc émission Bolandaka partout à travers le monde, parce que sujet alliés belé autour développé. D'abord, la sujet la biso liboso to collaboration molimo ya mitelengano. Donc esprit errant, il vient kolobanini, molimo ya mitelengano. Ba misi pas yemba déjà on penda banzembo. C'est quoi molimo ya mitelengano ngolo banini? Frère molimo ya mitelengano elati ba Congolais. Voilà. Zomona. Lelo oyo komona mobali nandaku. Mais mon bal est molimo mitelengano. Tout développé tout à l'heure voilà on est allé dans quatre thèmes na biso donc premier thème pour développer en deuxième sujet tout en tout cas sur démission il y a Jules Kibens voilà qui est directeur artistique dans le mouvement BCBG oui ça fait quand même plus de 25 ans donc on est dans quatre mouvement moi je me rappelle l'image il y a Zénith il y a BCBG dans 1999 ça fait 26 ans donc aujourd'hui a démissionné mais ma raison où il a démissionné et humanité mais je pense qu'il est plutôt bien pour analyser un tout petit peu est-ce que ce n'est pas lié à événement malheureux à Souka Oyo et Koyaki la katia mouvement décès donc il y a Dromer Blaise les réponses voilà est-ce que ça lié nango est-ce que voilà donc tu développes la katia parce que il y a le ma raison tu la raison pour pousser à démissionner donc auprès donc il y a Oli mais ses frères monsieur tozo ba makambo pourquoi parce que pour monsieur le baisa makambo mokili monsieur tozo pourquoi parce que et c'est comme Abezali est-ce que Satan ça ko régner il faut tout ya comme même Jésus-Christ to même Mwinda to expliquer bino ma beni les akuna ozomona yango biso to yaka parce mingi pe baza kuna bana besoin Yesu le soto tiki pe bango ba ya pas Yesu ndengini voilà Yesu baki aller partout voilà effectivement donc troisième sujet tout le sur bon l'artiste Pascal Poba je crois baso ba yoki peut-être combo lelo mais ba te bele ba Pascal Poba un grand parolier à la ligne vraiment très souffrant je crois que tout le monde qui message donc il y a SOS il y a Ndegonaye ou a lancé ba soutenir yé à l'état moko critique voilà à la kubelela ba sungaye mais Pascal Poba grand parolier oyo a travaillé dans artiste belé banzembe belé boyoka la fête de l'amour ba omba ba voyage Adolphe banzembe belé papa ça dit que à ça banzembe ya osalanté maman papa banzembe ya osalanté voilà aujourd'hui na ba Chantal wana oui donc mais t'as le niveau un grand parolier na niveau ya banzembo ya sala à ce musique ya Congo ba parolier ba kufaka pauvre en tout cas place na bango la musique na biso lelo et puis voilà comment c'est ba kufa la situation ndengona surtout na bamboka nte ba poto na ba France to ba Chacha Goldman parolier comme banzembo mais c'est un millionnaire mais qu'est-ce qu'il voit dans la musique na biso pourquoi est-ce qu'il peut se retrouver dans la situation oyo to me gato fungola on fait la 4e émission na biso ya lelo et puis la 4e émission na biso to le basu liwa ya Zimbabwe azalaki animateur non, danseur, chorégraphe, donc la vie la musique, a du côté qui a des conditions aussi très dramatiques, situation compliquée. On a musicien bakufaka pauvre. Donc le bilan le la 4e émission la biso. Il y a Lelo et puis il y a Souka sujet Souka allé sur la sortie médiatique. Il y a Cindy Olomide, Cindy Les Cœurs, je crois que sortie médiatique il y a Souka publié qui à sala qui vidéo moko sali tolé ba déclare ba lobela moi mingi o ya lobeli sur mariage naye ba balakaye depuis 2008 officiellement. Maintenant qui la vidéo sur lobi que 2012 azala qui marié na mairie donc la commune na Kinshasa mais la question qu'on peut se poser bon il y a Balaki, mais entre-temps, Kofi aussi qui marié. Moi, si en France, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Tout le monde parce que, est-ce que. Donc, Balaki na Komboni. Voilà, donc, on va un peu, pour ça, déjà marié, pour Balaki, moi, c'est pour ça. C'est ça. Tout le monde, en tout cas, la carte, il y a émission d'Abisso. Il y a les lots, voilà donc il y a un sujet d'Abisso, mon frère. Amen, amen, amen. Ma frère. Mais quand même, avant peut-être tout développer, frère, là, il y a moi hommage, pour rendre hommage à un ami à moi, un ami à frère, Petit Moussadi, à Tigibiso Namboka. Petit Moussadi. Comme vous allez prénom na Petit. Petit, c'est un prénom, Petit Moussadi. Petit VV. Voilà, Petit VV. À Tigibiso Namboka, Luxembourg, la grande chef de Luxembourg. C'est vraiment un ami, un frère, ça dit que tu cool d'aller tout le temps.
totangi na ye à l'Institut Madini bana nyonso Institut Madini na Lubumbashi voilà totangi na ye et ça liga passe parce que c'est vraiment un ami to message na ye atiki biso vraiment nzambe vraiment zo molimo na ye et que c'était vraiment un type bato ba yebié qui était incroyant. Voilà, oui, il était aussi ouvert également. C'est quelqu'un qui était, voilà, qui bien sociable et tout ça. Vraiment, bon, nous avons mon limonaïe. Bah, c'est comme lui, on a fouillé Banzambe avant la mort. Parce que Bamouli peut pas nakima. Soit qui dit Banzambe était, Mouli qui n'a tourment. On va dire que Talandenge bat baza okende. Tourna ezali, tourna ngezali, tour frère limezali. Est-ce que vous après il y a okutana na Yesu? Amen, amen. C'est ça. Moi ba condoléances dans la famille Moussadi Mobimba. Famille Moussadi te présenter ba condoléances. Je pense ici à Patricia Moussadi Luxembourg, à Maï Moussadi et les autres ba petit Moussou basé belé en tout cas et puis à la maman également, maman aussi Wazali vraiment Maman Zali na Luxembourg également. Donc voilà. Ça c'était pour l'intro, mes frères, tout qui a même émission à Boukanzambe à Fatou de Fleba. Amen, amen. Pour ma campagne, surtout maman si Marambo le bien, 2008-2012. Voilà. Tu ne pas ma frère. Donc, ben, mettez attitude de prière, tu bien à mon couleur mission, surtout vous allez effacer. Aya côté yabino au nom de Jésus-Christ, éternel le Dieu des armées. Tu pamboli kombo na yo, tu kumisi kombo na yo, tu netoli kombo na yo. To petoli komono papa soki yo te musu azali te nzambe yo nde mobateli na biso yo nde mosungi na biso yo nde mobundeli na biso papa merci parce que nous avons batela biso mais si nous avons pesa biso kimia nous avons pesa biso santé ozo batela bandako na biso ozo confondre banguna na biso nzambe telo pesi biso sungu kola lelo nzambe pesi biso ngonga kitoko ya kokuta na encore papa pona ko édifier peuple na yo to tiki nyoso koleka na maboko na nzambe biso to zala effacer papa ya ka kote ya bano ya yo ya ko bimisa bato mabe na poisa nzambe tu bayeba bango bakabwana na bango nzambe pambola batu nyonso bazolanda biso nzambe pambola pe frère nanga limi ya nzambe fungola nyonso ekangambaki na bomoi na ye nzambe papa po tokoka toujours koya kosala mosala na yo papa pesa santé pe kimia na ndako na ye batela mwasi na ye pe bana na bango nzambe loboko lo papa ezala parapluie na bango na kombo na Yesu Christ tobondeli bongo pe tolobi merci Seigneur Jésus Christ gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ amen 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 alléluia. Amen, amen. Beneme ningana bandeko na bino. On est là. Tolobaki na bino boka moite. Oh balobeli Pascal poba. Nyonso tokomona, nyonso tokoyoka, tokobimisa na poisa. Na bit mokaka, bozala édifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Toujours dans la case émission Nabiso, sujet Nabiso Liboso, toujours banango molimo ya mitelengano, esprit errant. Amen, et puis amen. il y aura également na badusu bakufaka bakufa melimo na bango aussi telengalaka parce que bazana lieu de repoter bakufa ke biwa nzambe te faut comprendre voilà donc mulimo na zo telengala bomo na ba boîte de nuit bayaka wana ba démon bayaka milimo za ko telengana za ko yo mutu akufa yo to mona quelque part donc mulimo za telengana mes frères to le belonga moi muke c'est quoi mulimo comment est-ce que mulimo ko za zo telengana lisusu esprit errant comment vous expliquer biso na ko verset moko na za na Genèse na ke na Genèse chapitre 4 na ke na bandi na verset 10 à 12. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Donc ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur, il y a une histoire, il y a Caïn. Caïn a bouma qui ne connaît Abel. Nzambe a sepelé qui n'a pas été. Pourquoi? Parce que c'est qui jalousie. Comme on dit, il y a un Nzambe là-bas qui n'a pas moli moni ko telengana. Frère, tous là-bas tu belé, milimo là-bas on sait à côté telengana. To continue na spiritualité, na physique na. Ozo mona. Parce que au mona na banda ko belé, ba sœur baza ko benga, mobali kaka masanga. Mobali kaka ba sorti inutile mobali onga na za sapeur onga na muta luyenge donc azana molima kutelinga na frère ozomona elo na responsabilité en fait elo na sala na famille na bango babokele maladie wana mitelinga to bi o mana mwasi moko bo apesa molimo wana ezape na basi ebele le manza miza koloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur mais yo zoka bonheur te na ndako na yo kaka koswana mwasi kaka kobima mwasi ko tromper mobali frère mwasi ya malunga mwasi oya solo akoki ko tromper mobali na yete pourquoi parce que okobota ba corps étranger na ndako so c'est pas liberté vous moquez na yo hein parce que mwasi ya solo ya ngoma na so tangi na bible ngoma na ancienne alliance frère omona Salomon frère azaki na ba travers né belé mais balongolaki bango ba testicule je m'excuse
Ah ouais. Pourquoi? Pour ba botate. Pour que azaki na ba sebele. Abi que bobulo za na sima na ngai. Omoni frère. Alors quoi bobulo za sima na ngai? Alongo le ba bilo kwa na. Alors ça na bino mais moi na moi bino bota mawati. Omoni. Donc c'est ça. Pour bana tout baza yango ils appellent école moko boye ba favoriser mi bana ya bana basi ya mibali. Pour moi c'est comme ça trompe qui yo. So moi na ba ko pese mo consulter na famille. Donc bana ya ba sœur, bana nkasi. Bana nkasi pas ba Congo. Voilà. Ba tribu so ba Congo. Au moins que neti yo boye aussi na moi na sœur no moi si o tikeli ko bomengo na yo. Ke moi na yo. Ba juif également la mona ba ko lango moi si nda pesaka nationalité, ça veut dire que moi na utana libumu ya moi si yende soko maman elle est juif a boti nde mona na nationalité juif. Soki papa ki bota na ye non parce que ba sûreté ba sûreté ya maman elle soki ka bimi na za bena ya biso omoni do yango seulement bande ko sala donc ena banda ko belé frère banda ko belé ozomona awa bana mingi baza papa te ozomona papa te maman za na molimo mitelengano. Il faut que maman wana frère zo mona no malédiction. Il faut que maman na bimaka na mutu moko ya mabe tonga salaka mona moke. Abimaka na mutu moko ya mabe tamso Diego Kao na ye asaki sataniste. Zo mona to asaki abimisa ye. Zo mona azona molima mitelingalo. Ndene bisa bino soko bimina musicien. Musicien ko tiolo ko moko na libumu. Omoni ndenge to mona kile na so Sandra na lobaki yango. So ba bimina ya Antoine ata bango croix na ntoto bango basi. Ba loki yo. Sandra na lobaki yango. Yo tata mobimba frère. O laksa mwana ayana sima frère tala nano vraiment moto na nzambe au solo là c'est triste ma sœur Sandrina to pe Sandra Mboti na linga mingi mais ko mona batu baye bazo finga ye donc balingi moto frère balingi moto alobate ozomona donc ça veut dire que ton so ta le monde na c'est na mulimo mutelo yimo lobaki to mona rezo likanda ba TV na ba mbasu ba salité ba drogue to mona ki donc c'est na mulimo mitelengano ba cheke nini na nzoto na ye azoma mujibe asala ye ba mo konfia sala ye ozomona ba bebe do ba bese ba via bana ba to belé ba mission wana na ba to belé ka ba ndoki ozomona yango mona ozana mosi mo na ndako okompona ka été sorti obe sorti boki obe boki lo yenge na mutu moziki obe moziki nana bibi sa yo mama pour bibi so bana so frère la parole de Dieu ne se contredit pas oui bibi so ba c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur bon comment yo za na bonheur ti moi so na ta so ni Sandralina ta mamba lobi donc c'est que so lo bango te tenga to baté donc c'est que ba danser c'est belé ba sala ba loko na sima ta na no frère ozomona siko obali mo sa bongo ozomona est-ce que vous avez bonheur na ndako yango fo ba sœur nanga ba danseuse bo sambela ngalinga danseuse wa sambelaka noni na ba sœur nanga bela ba danser ba comment ko sambela parce que o ba tia bino na banzoto bo yebité omoni c'est une obligation pour la bango bah oui faut vraiment avoir délivrance bah oui kasi Antoine le bagi na moko to bimana nga to bimana aklamoje alo bango ozomona donc so yo mozo ka bongo molimi no ko sambela te ozomona omona ka yo moko ozo bala te okomi bota ozomona misu pe obota te donc ozana molimo akoteli ya mitelingano omoni frère nga sepela ba mo to bengami frère na okeli musala moni frère na uti musala frère lima bomona ka uti musala ke so ba na classe donc ça veut dire kozana molimo mitelingano te voilà ozomona mais ba mususu donc angata ko zo ba na classe te ana tante na tante tango nini atnika na ba na ba café ozana molimo mitelingano ozomona olekisi dia 50 ans ozomona kaka ba bar kaka luyenge ngana mona wona ba TV au sapel hôtel na sapel yango ozomona biso bakoma ba deux fois po mbongo ezate ozomona pourquoi bozo komi nyoko la ndengwana frère congolais nyo surtout majorité ba congolais frère bazana milimo mitelingano même na Kinshasa kuna kini misala te baka choko mbongo utapoto bilembe utapoto bazana milimo mitelingano comment frère effectivement na katiote on va que le mot pas kitoko bon ce qui peut muto kufi to que na spirituel voilà parce que batongo ba tambola mabe na mokili tango kufa mulimo mtenzo continuer après na monde spirituel aussi parce que mulimo na yo eza na kimia te ozomona ce temps okufa bible bien aucun lieu de tourment ba ko utiliser na ba musicien ba politicien voilà ba esprit ande ba utiliser ka pour ça la bon misala
surtout bato balandaka ba musicien yeba ke ozaki na sillage ya groupe wana donc ça veut dire au longue na physique au comme la spirituelle na groupe wana ba utiliser donc so conseil ba kotinda bino bosala ba plein boko ya boko benga batu ozomona donc ça veut dire pour lando landa groupe wana omoni on va kolia mbongo ya grand frère moko nginda to grand sœur moko nginda tango lekisio yo mto comme esclave na mona ténèbres omo salele mbongo pona magasin na ye pona ba faire na ye ozomona yango bato faut ko luka nzambe yango to na monde abino que Dieu te bénisse que ton âme repose en paix luvunu so ozalaki na molimo kotelinga na mokili okenaka na kata sekuna ozomona okena lieu de tourment ok soko yebi nzambe neti ba biso bonné sur le bas qui venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos. Fatigué de quoi? De la vie du péché. Chargé de quoi? Na ba publicité, na ba nini, ba drogue, ba cigarette. Vous avez chargé na makamabe. Vous avez voilà, donc ça veut dire, si vous n'avez pas Jésus que ça binini, je vous donnerai du repos. Voilà. Moto comme na kimia, te bulunga bato kimia. Te bulunga bato kimia. Calme. Calme. Après ça, okiti mokilo, ok na lieu de repos. Vous avez vous avez mokolo yeso oyo ko ba yaye, donc on sait quoi, donc na na fête les noces. Quel grâce. Amen 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 amen. Frère nga limbisanga nazo bondela pona yo ndeko. Oza na molimo mitelengano. Nzamba longola molimo mitelengano kati na yo. Zwa kimia na santé na yo. Zwa kimia na ba projet na yo. Zwa kimia na ndaku na yo. Zwa kimia na libala na yo. Nzamba longola milimo no soto mabe. Elik ese loko alias no so sala ya gondoki. Eso kezalaki pe na ekobo. So ezalaki na loko kolia. So ezalaki na lamba kolata. Nous surtout ceux qui sont là nini to kati yango na makila ma Yesu Christ. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Reçois la paix du Christ. Sois délivré mon frère, sois délivré ma sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Merci en tout cas, mon frère, pour la première sujet Nabiso. Il y a Molimo, il y a Mitelenga, mais pour ça, il y a émission Nabiso. L'autre côté, dans le deuxième sujet Nabiso, Oyo, ils allaient concerner des missions surprise. En tout cas, il y a Jules Kibens, je crois qu'il va quand vendredi. Donc, Bazon va traverser par le bête à la Braza à remettre des missions sans qu'on donne en tout cas ma raison. Mais ils ont spéculé en tout cas, effectivement. Mais qu'est-ce qui ne va pas après plus de 25 ans auprès donc il y a JB Pianan, à Wenge BCBG parce qu'il y a Zaki quand même proche à JB pour démissionner comme ça. C'est vrai qu'il y a des bonnes raisons parce que c'est quand même une grande. Il y a des camarades à JB avant même. Oui, mais c'est ça, ça dit qu'il cause la beauté. Donc il y a des raisons, Moko. Oyo, bon, à bon peut-être un moment opportun ko expliquer. Amen, amen. Voyez-moi le bilan de le mais est-ce qu'ils allaient lier? Ça c'est la question qu'on peut se poser. Le dernier événement, Oyo et Kouyaki Nakata mouvement, décès, donc il y a Drumer, Blaise, ou moi s'il y a accusé qui directement qui baisse, à l'occasion qui est spirituel, tiens, mais physiquement, dans la poison. Est-ce que ça lié Sony? Est-ce qu'il y a à se sentir humilié? Parce que aussi de l'autre côté, le mouvement peut soutenir. Jiba Sali communiquer, monter au soutenir. C'est comme si dans le mouvement aussi va rejeter. Est-ce que ça n'a pas un peu frustré? Ou alors à Kimi, à Kimi, à mon équipe, à Bimissier la poste. En fait, frère, n'a pas ce qu'il y a comprendre dans les frères. Frère, déjà, la spiritualité, JB Nenga Zawana, frère, Motuna Nzambe, a Osolola, frère, Ana Nyongwa Diable. JB Tobazaki, bon, tout wingé ensemble. Mais posons-nous un peu la question. JB à Kota wingé Kokota. Posons-nous. Si on est comme président, et puis n'engini banda a premier album Moulolo, ya tchaka banzim koleka bango. Voici un demi ko simba charge. Zomona. Et puis to bando sa ba disque na bango o ba salat nyoso to wana na 4x4 ando bela libuma. Libuma ndo bakanki basinga. Zomona. Voilà. Ton bakabona ki ado fa loke na te fa lobaka ngo to ko tala siko to bela libuma na ndo kangayo. Onga ndo kangayo. Au moins mon frère. Donc ça veut dire que tant qu'on commis peu pas na yemoko à matiti sous puissance makasi. Vous avez voilà. Yango monike JB asalaki ba mikole bela so album te. Ngana lekaki pa na ona lobaki ni JB zo banka obim album. Ya ba lobela pe mingi. O album pe bimaki yo lobaka obim sa te. Et bimi mo so makambela ndi. Ko yebele. O JB lobaki mo yezo ko Michael Jackson. Atiki tant abela su musique te. Voilà. Parce que le sacrifice est belé. Michael Jackson a beau takate, frère, a bimana basité. Asala ba parka ba jeune na lupangu na ye pani ba kana bana abisa kana bana wana. Mikolo mikolo na te so mona ba loba ma Jackson ndo sala bango. Vous mona siko. Donc c'est ça. Il en avait marre. Ya ko détruire ba jeune. Omoni mais moi ozonga simezate
bakulia yo ayonga salaki batanzo beta su ba concerté mais tant ayoko beta mo ya suka beta kia balandeli ba bio mais yo ozo divoir biso ozomona tiye moka ndemaka kende omoni yango jibe ndenga zawana za na nyonga diable yango so kipe tant asa ba album ti ngai ba azo banga ko bimsa album pour soka meki ana nyonga diable ta lelo oyo so dia akomododa moni ça ko dola ta bien Roger Ngando le kaka lo bagni eza bango te alobaki Drumer abelaki o Sega belaki alobaki yango mais ce qu'on ndengeli ni kaka ye moko o to kangi ndoki donc ozomona siko pour famille a blesse ba ki ba bi mwana biso belaki te donc makamtu Roger Ngando alobaki ezaki pur mensonge ozomona siko so blesse ona abelaki na été bon ce qu'on donne au changer ce que to kangi ndoki donc bangi ba accuser ce que Gilles Kibens comment ni ba accuser pour ba accuser de moi si ya kufanya ndalo moi ça on parle ba kasi pour ba la vie ya fuite bon bosani kasi ndani oyo Charlie Prince to pesi mbote Charlie na ba nene OK nene akobisa makambo ya BCBG alobaki ni mutu ya BCBG mutapenga ki so bona mutu ya BCBG mutapenga ki po ebisa makambo zoleka na BCBG même Charlie Prince makambo ndoloba tellement zo loba ipa lokuta iko kosaki metini bilo mo ba pesa ki wana ki Rio Azubela on peut Azubela Gidel ba lakisi ba image ba tomba bela mbaso kolanda wana te yemo ba kosaki na soki Odile Manzaka wana kosi a pesa ki ba lokuta kolanda wana ba lokuta pe pesa ya mama lokuta te fenga na lobi tango Gidel a koti BCBG ba obeta ba Zenita na ne beke Gidel nto de ba pola mais tant il y a personne qui information à Rio aba Rio Azulali lokolo ba moni pena donc ya la solo baté mais peut-être il faut abela qui peut abiki ou abiki ta na moment wana donc ya ni Lubumbashi bah oui il y a la Gidel ngana fana na Gidel ala sanga awa nyoso ko pola Gidel azolanda ngaso nazo kosa abina nga chef tala ngabi oh ya makam nini ni makam nini mais lungo kiso ozomona donc ça dit ndana ngwa ibeke Gilles Azobela donc songa le kana telo Gilles Azobela bango moni nga yeyo je fa kosi mais nzoka Azobela solo mais relaxa ngote ngana mona ki Gidel yimo relaxinga maboko na awa ya ko pola awa maboko ni bizarre na orchestre comment mais soit Kibens frère tout dans la Kibens awa yango moni Kibens ndene bisio Kibens et ça ce que pour ba laver JB ba bwa kili ozomona attendez moso wana oya ya nani ozo ba makambu ya Gilles wana mosi ya Blaise wana ba tuna ika information ozo ba on uzongo wa je peux bien kota ba kota ki je mo lobi abiki bon parce que ye pas zapé bloc kota ki ba tushaki révélation bien parce le kuta frère Gilles tout que normalement Gilles Kibens aza chanteur deuxième voix akoboma Drumer na sensibilité c'est parce qu'apparemment Jiba kuma olinga eso mingi apparemment comme proche alors comme il frère ata lingue Drumer mais nga samedi bonsoir Drumer a kufa kiti bon deuxième Drumer parce qu'il y a le bonsoir kufa c'est Gidel aussi c'est Gidel c'est comme bon c'est quoi moi na Jiba kufa ki na France c'est quoi Kibens ka mais finalement CG vieux comme ozomona siko eza JB babiloko na ye eza babiloko ya JB baza kododa siko bakoseli na Kibens faut balaver JB ozoya démissionner pour ani pour bakoseli ou bien frère balo musu sako tala JB bakosola petit ça va démissionner pour pilier tala omoni Kibens wana aza camarade ya ba oncle nanga Patrick Kabamba ya Odon ozomona batu na ye na Gombe wana Royal nga na yaka na Royal na mona Gilles Nsimba bukulu grande sœur nanga Nathalie soka diplôme Gilles Kibens a sala discours et pas na biso a sala discours nga de billet Gilles Nsimba ozomona donc ça veut dire que non bani na ba JB banini po JB ando ya pe na Gombe wana banda winga zo pesa bango banzembo na ba wera banaki yesu alingane ko yemba te parce que yeba classe ozomona voilà na kam de Beaux-Arts alonga asilisi akena braza ko sa ndo sala na braza tonga ba guerre wana nde omoni ando azonga kikini dans son kin afana ne pas JB wengeza ya sa ne pas JB wana pesa banzembo sa makamna ye surtout quand wenge ce que panzani ya vide pe ngol saka simaka micro pa yemba kaja kumaka banzembo ozomona ala kotipe banzembo mingi bayemba likala moto ya nani ya Blaise Bull ya ye
Banze me bolo kakana, il va suivre la wana. Yaye. Ozomona. Donc ça veut dire soit ka micro. Omoni. Donc ti omoni wana na ninga koma munene na ninga koma bongo. Donc grâce ninga za kana jibe. Donc eza facile pour jiba le bayaya talakaka. Ngaso ki kaka mais cela dit. Na soutenir yo. So pour ça le mouvement ça là. Moni, so pour ozongo ba bureau na yo zongela na yo. Mais talakaka carrière. Pour bien la carrière, ya to mi na nzemo. Ba leader ndekaka. Ozomona. Parce que Gilles Kibens a koboma Doumer pour na nini? Le mandat boma Gidel. Voilà. Ozomona. Aboma Gidel. Et ça aura fallu pour baguer boma champion. Bon, en fait, otiki burumpela. Le rôle baguer à latinaika katoloba. À la tubeur. En fait, ça le rôle là. Bon, Moussala, il y a un problème de communication à Moussala, Moussala va sacrifier, il démissionner. Et puis Gilles Kibens, Enani, libéré. Libéré. Il y a hein. So mon parti ben mine nezaraye. So nzemba libéré wana. Frère ngala mona on a TikTok. Jiba yemba. Faute kozala ya nani? Atangi boso. Sunda Bass. Faute kozala nani? Sege Mignon. Faute kozala ya nani? Gilles Kibens. Ah! Troisième combo. Ozomona. Ouais, na mona batu ba publier nzembo wana. Tabato ba yemba biyembe la te. Abi faut kozala nani toza biso toi tango kokufa faut kozala nani yanga te moni faut kozala ya nani Sunda Basse faut kozala ya nani Sege Mignon faut kozala ya nani oh Gilles Kibens ah Gilles Kibens bi tourner siko ozomona et puis nemze mona yemba kiango que Gilles Kibens kima na lo ko na yemba kiango Gilles Kibens kima Gidel, Kima, Rio, Kima, bo Kima na bino. Parce que Satan zo occupé ta kozwa parce que Jiba ça na nyongwa Satan. On va faire na kuite bazo côté la wana frère. Ya baba fana kuite Jiba ba bomana ba danseuse. Ngai tango to kende na ndako miette. Miette zo mbanga pa ya Monica. Ponga no linga Monica. Monica pa ça la linga JF. So so to ke kuna po miette présenter nga Monica to kuta ka Jiba ça la wana chaque jour. Mais so Monica baba kufa na maladie. So ndeni Jiba zakaka. Babo makaba danseuse frère, babo makaba musicien, bale ki saraba tout frère. Ozomona, ata animateur na bango mo bando boaka bien bona boso ni kombo na ye. Akufa. Frère bako meko négliger garçon wana. Akina braza. Akina na braza ki kufa. Nani cellulaire. Cellulaire. Voilà. Bale ki ça y est. Toi si bale wa bidon fo ba longwa bako ba ye yo. Conseil le logo mo boy po longo ke ne kufa la musika. Voilà. Voilà, donc, démission, pour la c'était quelque chose d'arrangement, pour la laver, on les saura de toute façon à Roloba. Un jour, peut-être à Roloba. Toujours, il y a une déclaration pour un peu éclairer sur les motivations. Gilles Kibens, as intellectuel. Au moins, qu'on a la vie, frère Zamabé. Donc, en diminuer corruption, en diminuer ça, à peine la sataniste, et moi, babo, marabatu. C'est retrouvé quand même, c'est retrouvé. Ah, frère. Frère, se retrouvera raté, donc il y a un sala. Ah, voilà. Hein, monsieur, tu se retrouves raté. Hein, quand le banda goûte la mis tout côté, frère. Il faut que les gars placent moi, il y a un Congo, moi, bon, les artistes, frère. Pour mon tout. Azanana sataniste, moi, l'essentiel, il y a les sabanaï. Les autres, les taliétés. C'est pas si. Voilà, voilà, dans la deuxième sujet, la mission, tout qui est quand même bango, pour aborder le troisième sujet, il y a une mission, la mission. Troisième sujet, la bicho, ils allaient, voilà, Pascal Poba, l'artiste Pascal Poba, gravement malade. Tout le monde va image d'ailleurs, il y a SOS d'ailleurs, Bazar Oulela, en tout cas, soutien. Ça n'est pas si, parce que Pascal Poba, ce n'est pas n'importe qui. C'était un grand parolier qui a travaillé dans l'artiste, presque. Donc, il y a mis donc, mais à se retrouver la situation, ils ont quand même ça, parce que, à Sali Banzembe Belé, à travers l'artiste, mais pourquoi est-ce qu'il peut se retrouver comme ça? Qu'il est peut-être d'après ça, parolier, frère Jeff, dans la musique, parce que c'est comme si, comme tu l'as dit, musique, il faut être là, l'idée. Mais normalement, Pascal Pouba, il faut soutenir JB, il y a Wera, il y a soutenir, financièrement d'ailleurs. Là, pour la raison d'obligation, parce que, après ça, on m'a cambo. Banzem, on a pas ça, là, succès, tu auras, on va, on sera la tête, donc. Comment vous comprenez, mon frère? Frère, c'est la méchanceté de Milanzembo. Oui. Donc, bango pour na bango, faut beaucoup ça bango. Et bien, après ça, on va 100 €, 200 €, moi, ça pas tout. Moi, chemise. Entre temps,
bango suko basolia bango yo nazolo ba faut ba parolier ba sala frère ba sala ba association la parolier même ba musicien bo ça ba soso na bino ba leader frère ou ça na pot même répétition ba futa yo l'heure est payant ozomona mais pas na biso bongo to mona ba répétition journée mobimba ba biso kambo à transport so 3000 so 4000 fo bongo moko boy omoni moi bo petit concert fait na ba concert à kin ba futa ba musicien intérieur ba concert à kin bo peut-être 10 000 concerts ba futoti mais jimbi azo ba caché tout yo za kasoko beli a ko hôpital yo bozo mona ngo danger nga ko tsango hôpital mais azo ko so peso mbongo no bien au côté hôpital yo moko bozo mona donc ça veut dire que c'est honteux makamba bongo bozo mona ça mitema mabe yango bi bezo perception tout ça na bato mabe papa zelata na mo verser mon mingawa bato mabe bienté yo que l'on tanga na psaume 1 na verset ming na tanga na kombo Jésus Christ. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Frère, qu'on va dans la bâtiment, ça bien été. Qu'on va dans la bâtiment, ça bien été. Parce qu'il y a médité le mal. Tout le monde, il y a fona miraye, fona salaye bout, fona talanga na bête na quartier, to bête ba concert combien na kinwana, ba foutra bisouté, rien. Chaque conseil, bah fout à sous bimi. Et puis, moi, c'est beaucoup dans le pays Afrique. Frère, si vous avez un conseil, vous en avez $100. Si vous avez un deuxième conseil, vous en avez $200. 3 conseils, vous avez $300. Mais chaque cachet, soit combien? Bah 100 000, bah 200 000. Vous avez un bureau, vous avez 100. Vous avez 100 000. Au type, Côte d'Ivoire, vous avez $100. Vous avez quand il repose au Kitana, Bakoka, Banine, staff ailleurs aux oyo. Comme nous piaka fin du mois faut donc pesi passe pesi mawa omoni donc ba mise ba vivaka na matolo omona on a ba bureau ko bisenga senga donc pesi passe pesi mawa et pesi passe yo kaka tala kaka akufa kaka omona ba Mercedes omona oyaya apesi mbongo café ya plaki 10 000 ya plaki 15 000 omoni tiko yesu azobela oyo omona te voilà. Tout le monde est ministre, en tout cas, la culture qui est là, c'est déjà une bonne chose. Mais quand même, tout le monde va misser, va quitter. Va JB va quitter, tout le monde va quitter. Mais. Donc, maintenant, on couvre au monde, c'est très. Tout ça la pote awa ba parolier tout le monde l'année dit ba jamais Goldman la loba une introduction chaque azali millionnaire avec la ba droit d'auteur na ba nzembo wana comme les ali en tant que auteur compositeur namona kulutu na biso na beta histoire mingi ya Zaiko Jimmy Yaba na pesi mbote na mingi abeta histoire avec na moninga na mo frère akendaka tourner à pamba na journée l'idée kozonga zongi asomba bara asomba ba instrument vie changer mbala moko ozomona mais biso sikoyo Luka champion du Capella sala mbula boni na quartier la tête ozomona souvent avec pas azana Fali comment le kolobela Fali champion esthétique omoni comment n'est pas Fali omoni mawa mingi Luka ba drummer wana Luka bango Luka ba soliste wana tala vile so popo lipo na pesi mboti ya polimote ko ya poli popo lipo mwana nzambe ya frère na koloba na ye donc mutu boko brisé donc tala vie popo lipo frère ba solo ne lobaka ba solo beta omoni rythme rythme na ye ya ndo beta ka rythme danger via temaloba ozomona donc mais tala Luka vie le roté azana mapango combien azana mituka combien donc ça veut dire que bon tu y a leader on peut nous ba 200 ba 300 c'est pas normal ba mfuko ba 100 mfuko ba 50 animateur asali ba cri na ye asali ba recherche na ye asali générique tout asali générique droit d'auteur et puis leader c'est honteux azon toucher bon ouais. C'est terrible. C'est un leader à Bandaku. Et puis, leader. Mais frère, ils allaient quand même, moi, explication quand même, Rosa Lawana. Parce que, bon, tu vois, monsieur Nebalobaka, attendez, vous avez un bêta Gawana. Pour une bêta, n'est bêta Gawana, ils sont un peu monté en mouvement, puis ça là. Ils ont bêta na yo, ils ont ça là. Mais ils ont ça là, péné ça là, bon, ils allaient miser mon leader, ils allaient m'amener. Il y avait plus à oui, mais ce que yo habité l'idée assez makambo mais pour comme un peu musicien ou na quatre orchestre na ye il faut participer na biloko na ye yo penser que na niazo bomate ba musicien na basenga bango batu on peut ça mutu peut ça maman peut ça papa peut ça mwana peut ça camarade
il faut contribuer à qui ça mouvement mais ce que y a un ba mission ni mingi ya quartier latin ba pixé bon ko faire ba bon ba nzembe na ngade même on en coupe même que to participer na qui ça mouvement ngana lo bango danseuse moi lo ba pena ki na boma ba para na pour orchestre voilà maintenant on communauté pour na famille na ye donc mon ke bango ba mona ba pena droit ba nzembo ya orchestre parce que à ce foutera bango bien donc mon ami ba comment ba drogue pour ba pesa maman pesa ba master mais ba longo pe na orchestre. Et puis c'est pas Mawa Pascal, faut pas prompt rétablissement donc je souhaitais quand même meilleur nous autres parce que modèle la qui n'est pas commis il s'est quand même passé voilà simplement sungaye bo sungaye en tout cas ba oyo ba yeda qui quand même bino na banze bo sungaye pour à reprendre nous autres naé voilà donc mais toujours pour ça cette émission d'essai aussi à Zimbabwe là qui danseur chorégraphe la musique voilà mais pourquoi batika pour tout la coopérative batika la Congo là ou fi aussi na état moko misérable la moni na témoignage moko wana donc akoma qui mais c'est pas possible aussi bon trop le ba o azalaki danseur mais ça quand même ça azalaki pe chorégraphe na ba état oyo normalement pays na poto ba chorégraphe ba ça na ba on a école de danse donc c'est terrible donc musique amboka na biso pas si pe mawa ça dit que ba sala la kaka mutu moko leader voilà ba on se retrouver mais ceux qui boye poto motika no notre poto la vie na bino ba ba tika la ko ba la raison na ok moko le kenani ya yogo nani nani moi la petite de yogo n'est pas Kofi leki yana ya lola alobaki ya ngala kimi na kimi na ngala tikani parce que na la voilà asali a raison ya zana bozo futa yi ngala tikani na bakota ba maki ko sala à la charge à famille donc ba répétition mais ozo pese mo malonga te vomia kima aluka kayu faut ko tikala awa courage à toi mon petit frère voilà alors donc aussi c'est quand même sujet à Souka et ali sortie médiatique il y a Cindy Olomide chez le cœur balosi balobi mais tant que faire ça la région ça y a le camboté Olomide parce que là oui d'accord au compété voilà au monde ba Zimbabwe na frère ezabatu oyo bazalaki donc bazo lié la bango fait yako bina no kaka boza ba 100 ba 200 ozomona donc moi sa famille na ezate omoni mingi bakimaka na poto yeso ko linga orchestre ko linga papa wemba omoni azongi mikini ozomona le papa wemba azali soute ozomona tasko vindinga comité lingano omoni telengano tala ninga kufi tala pe lambo ninga kufaki ozomona donc ça veut dire bato baliaka na matolo moni lambo tala ko lekana te yemo bilembo lo bakango na te miso mo balekaki abido aleke miso ka pobo mtu mobo parce que soit bois qui après ce qu'on a dit que yemo ka lobby ayiki bila pa mamile la po ba bise benado actualité ça te mais ne obo ka mtu ngamo pula nazo ya wana ozomona donc ayeka ko bois ka mutu pour que ata ba Roger Ngando na ba Sankara tala ba pesi programme mais baza mona 10 minutes ko bois ka batu yoka tanga bango bon tout ça ya wana voilà parce que ba betito pour récupérer Mickey na orchestre ba futaka bango te ka ba 200 ba 100 ba 50 ba mandicité ba mandia na ba mandia frère bobo lenga na tika na vie wana frère na ngata yo moko na kuma nga ko sala na ko mutaba fin du mois frère et pas ticket restaurant et pas quelle grâce mais kuna mbongo zomona na te il faut kubeta matolo biro ni ngo toyeba kite na kintu biro ni toyeba kite la kulutu na ngatika biso Jackie Lunga j'étais tout le temps chez lui Jackie Lunga la petite famille Lunga nyo somboti alléluia vraiment donc ça David Lunga voilà donc to commis tout le gars c'est jusqu'à frère donc c'est jusqu'à point rapidement toute cette émission na biso lelo sortie médiatique il y a Cindy Olomide chez le cœur. Donc voilà, Batoumi Bazoloba, qu'on fait une raison pixel Lobaga parce que à chaque fois à lobby, c'est comme si bon, dans la maîtrise à Lobaté, il a fait des déclarations qu'on répond à TikToker, bazar qu'on critiquait na internet, avec qu'on recadrait bango qui voilà, il y a balade depuis Bakuta na Kofi en 2006. Et puis balagaye officiellement en 2008, donc il démarre balé la mairie en 2012. Entre-temps, Kofi a aussi marié avec moi aussi dans la France, Boye Bibino Moko, moi aussi dans ex Ali, voilà donc alors comment on comprend dango comment est-ce que on doit balader fois comme ça, Azali marié Awa, la Congo, et ça a deux documents, il faut comprendre d'abord. Nathan verset Moko dans un psaume 37 verset 12, Nathan comme on a dit frère Landa, le méchant forme des projets contre les justes. Voilà. Et il grince les dents contre lui. Mon batomabé donc bon balinga kaka ba kuisa batu malamu.
Cindy azaki na ye koyimbela Nzambe. Azaki ni mwana malamu frère. Akwe na maboko ya Batazar. Ozomona lelo yo akoma pe mutu mabe. Au moins, il sorti médiatique, frère. Il est mon côté. Le vieux était là. Il a côté Kapena, moi, fille, on a bima, qui n'était pas Ingrid. Ah! Azala. Et puis, ma compte, il y a un peu piaillé. Nga, fait bis sur l'orchestre. Nga, peut s'en aller là-bas. Jiba, tu bêta, tu peux le limbula. JF, Jean, Okene, Lobabu, Lobabu. Na kepet. Voilà. Voilà. Nga, peut na ke. Vous avez donc ça dit, il y a eu des gens qui ça à l'IA passi. Ah ouais. Vous avez mais si quoi Aïbi que Tindi si quoi avec na bolingo, avec la misala mabe, parce que Cindy n'engaza on a frère à kubota les sous-souté après ça ma bota n'est pas Satan. Voilà. Pour la gloire ya quartier la terre. Donc on kuba kumisa raye pour yimta Cindy makambo. Vous avez mais ils ont souhaité à bota. Aluka muto sula banga Nzambe frère loboko kako otina libumu sambeli abota obebisa biloko Satan ozomona loso to kisimba boti to ko sepela parce que loso kisimba kufi to koyibe na nani maman bilebeli yona papa tabula kufati mais to mona bana face mais la tabule ozomona le maman bilebeli azate bana ni ba to mona to yeba bango ko fiso kazati to batini basati alors parce que yesindi le loso kazati elikele na banzembo est-ce yoka su banzemba beti masikini. Non. Ah, vous avez dit c'est que Banzé mon appel. Il y a petit peu de Saka apparemment avant parce que attaque Congolov. La seule membre famille na bango. Balobara Banzé monaye batubayo kango le sous-souté ni mo déjà avant kufa. Ah, vous avez déjà ma mystique. Mystique. Voilà pendant la source à famille. Ah, voilà. Ouais ouais. Boya ko reproduire mais muto salaga makasi ya ko sala Banzé monaye ko reproduire akufa ka famille. Au moins c'est quoi? Ah, mon na ya mosona. Akufa akomeko na mona pongolo po pesa ki badoye manzembo abeti masikile leki na ye abumba liboma mwana mona bumba liboma olanda miseleki te abumba na mona kanyo angala mona balobaka esere mukabete biloko wana uzomona esa blague te musique uzomona musique wana frère esa blague te hein uzomona donc c'était Cindy wana lelo so atiki biso ese banzembo neto bato bayoka kango ese bato bayoka so pongolo hein bato bayoka ese boyibi subosi boyibi vongaye bana lelo bana ndoidi bayibi vongaye on appelle ça l'erreur aussi dans le baya chronique ya musique na biso je crois que musique na biso aussi tout passe même en Europe banana muskuri oka bango susu bazanga bayoka bango ah on est bakwe moko boye mais il y a parfois des émissions oyo voilà ko réfère en quand même voilà tu vois ça mais pas biso za raté mais émission François Bakenda Elvis Presley Bakenda frère ils ont ba soirée avec Claude François za c'est organisé mais siko mais soki mais na bana temps moi batu bazo banze makala bato ngona musique lelo po ekoyoka na matina ekobina ma betaka bato doter ba ba touche ba famille ba lire ah ba famille pour baza bien organisé Congo sali ils ont continué mais pas la biso ah et en dobit là tu sais ce qu'on Cindy ozomona o sacrifier mabota na yo frère makamuto alobaki wana batinda ki aloba yango mais yo na les ondeni frère tant que ba balani na 2012 venez ça za faux esprit frère ba balani ta pas ko c'est les pika on sentir ko il pika vive ça bizarre vive ça bizarre frère ngana beti erigi tuti batinga na journaux na ba journaux bati obi ka bensinga na mon frère yo ndeni abifi moi ça allait bien ba yoma comment on met ta ba yoma comment mais pas du tout alors faut le JF mais on met ta ba comment donc c'est terrible frère donc c'est ça donc nous on peut dire si vous avez touché aussi quelque part si touche otaka Cindy ngata ba te moi gangela loka ilo mo fumo bima guerre moi abo yo ça ni ne faut pas ça c'est ça la ni na fumo la imité nous ne ça ni parce qu'on a sur l'esprit wani ye frère c'est ba vivre na ndako la imité comment ça peut mo pe Cindy asilikaka ala sika mabe wa loka asilika mabe wa apetaka pena do ba câble moi na te loko te avec Satan abimara te moi c'est pas bayo kabini mi balbil faut mon on est bon ya bolingoté ozomona ezaka alliance mo satanique diabolique ozomona toka ba oyibi yo moko ba memaki mbeto na rena ozomona omoni donc Cindy so ndima makamande ngwana ozomona c'est fait c'est pas mawa mon donc tu interpeller mwana wana il n'est jamais trop tard. Ça n'est pas libala frère, balier ou bon interpréter ni ala libala. Libala bondoki, libala bonzambete.
bala mobali ya bien bota bana na yo zala na esengo kendaka musala zozonga pe ndaku oza pe na ba collègue no misala tout le monde tu vis en paix so tenda kuluba na ye on est robot ngata ke misongo donc on dirait mda bazo télécommande bazo deliginda loba ozomona et puis Ingrid Kabongo je crois qu'il y a une question moi bien préparée mais je te dis bah ebisi ko déborder côté parce que ça a autour de mais je te dis ma sœur Ingrid Kabongo la petite sœur ouais. Donc on dit Cindy do azana piège moko et puis si passe pesi mawa tout ça c'est biblique hein Yesu tango akitaki na mokili sata ibisi Alexis Bomengo mokili abi adorenga pozwango Yesu abi nini yondo ko adorenga c'est ça frère ngo faut qu'il me la Satan ngai ko faire bisanga fona mona mama ngabi jamais voilà moni siko do na fuka melaye Alexa mama nanga ponga na so succès ozoma nenga pesa ba misu succès ngana boyi c'est ça le na mama nanga ozoma na so na zala moi sans maman tiens sengote frère voilà ko buma mama no ero tamso ngo mela ba diamba ozoma na gazo elo na mutu hein basel balela ka mama na bango et puis si passe puis si ma wa frère omoni donc moni bondo ki mitema mabe il faut ko kabola na banyo to tangi bible méchant anyaka pour ko isaka muto za droit yango foza na Yesu ndeko na ngaso za na Yesu te akande ko mo famille ko lekisa yo camarade no ko lekisa yo na bete isola savania wat zoma atika bulumbu devanga na zo comprendre zo za ko envoûter ngai ozomona nazo mosi yepika mwasi wana zoma to sangisa nzoto ozomona nzoto zo nga envoûter ngai pas de place nga na bimi na mojo po bimaka na mwasi wana lelo to koma ko mona ngo so batunika chef na sali yo nini pozo comprendre na bima na makambo na yo voilà et puis c'est pas mawa et puis c'est pas vraiment il y a honte de ça émission la biso donc donc ke bana ba camarade camarade so tambola na ye asela ke toile na yo qui sort et comme c'est plus c'est battu battu bele ba benga ba senga ba témoignage la camarade nga mo pando sala bongo nga ka boy na boy voilà nous on telanga na kati la tête tout que ne disent que na su problème tout que ne na su problème peut-être yem tando bumbisanga aux monde et puis na kota ki boloko c'est le seul à côté là et puis sauter ne longa zaki na mawa vraiment alors débiter so yem ta sala ki yango voilà na biloko ne ando le sepso bantaba mo bauti nango soki mboka nini meti mtabimisa ki sekele ozomona donc yango lelo et c'est la question na mona mutango il est là en bonne santé voilà ozomona donc yango batu faut ke bana ba camarade ko lia ka pa ba camarade ko lala ka pa ba yo soko mo kol mama mo bimba na kela la pa bibiche o bela ta ko bela mo si nini wala mobali mo bimba ka ba camarade ozomona oyibite azo salela étoile na yo o mali yo makamyo zo kende bien ti ozomona mais soso la kabona muninga malamu za Jésus Christ kabona ngaza na ba camarade souté ça c'est pas mon ami ça c'est mon frère dans le Seigneur ozomona voilà donc il y a on déjà aussi cette émission la biso il y a lelo Mbote Belé na King Olumide c'est le Nigeria qu'on l'a pas fait c'est Mbote le King Olumide pas Olumide King Olumide c'est un Nigérien mais congolais voilà donc ma salutation voilà Picho Pacho de Norvège na bossa na té Alpha Bokol également voilà l'honorable Alpha Bokol donc comme la souka tu pas tu na pesi mbote ngana za moto na nzambe ba vilo mingo sala ko ya bilambo tsa voilà délire na ngasi pela la ngo donc nzamba longolelo kana pom tu pas mutu pito je pas beaucoup misaka vraiment donc yo za déjà un homme posé zala posé et puis nanga pesa message moko na Sam Chintu bokata parti oyo Sam Chintu ko répondre Suzuki te Suzuki c'est un sorcier sotali miso Suzuki ya moni mingi bata balinette ozo monde que ça c'est un sorcier bazo tinda ye Sam bazo luka ofungola porte bazo nga ba distraire yo po ba kota na vie na yo bazo tinda Suzuki ko répondre Suzuki te Suzuki c'est un sorcier akokufa ye moko na makambo na ye Suzuki to sala vidéo na depuis choto to longa quartier latin Suzuki aloba de confirme ta bomaka ba danseuse eza na kata vidéo wana ba danseuse de ba kufa na quartier latin confirme ta bomaka bango Suzuki mta lobango mais lelo Suzuki wana zongeli kofi ozomona nzoka ba kataka passeport na ye na pays moko ya Afrique ozomona eloko azobosana Kofi abosana likambo te avec pono kangali pumpu fo tia soyi bango tuna ba depuis wana frère okomona suka na bango okomona suka na bango ba Eric tu wana Eric tu keloko ta kitira pays fi mais aboyi ba loko lobeli depuis tu donc il émission lo ba sala kera ba bi ke frère chef a sali
c'est prophétie, avec un professeur. Mais Mitali, avec un professeur, ils ont critiqué, ils ont fait professeur en dimanche. on a critiqué, on a répondu à Ndeye. Non, c'est bon. Il y a un boy prophétie na yo. Mitali, parce obosani nani adeta kipui, aboya rapet. Ah, akosa l'émission pa na yo, to suka wapi. Mimi Tikeva, baboya kati, ba finga nga monde ntete, to suka ki wapi. Yepe na ça que nous mona ba imam je pense déjà autant que ba ancêtre zo mona nzambe te bido zo perception to invoquer ba mort voilà donc c'est que ça sorcier pe ka bongo ozo ma ima bio na talisaki déjà makambo ngo donc talisaki ngo voilà donc c'est la sorcellerie ya mona tika bulungu devant ngai bah oui ozandoki comme la suka frère comme la suka ozandoki yango mona ndenge ba ko suka bango tu wana ba finga kofi siko moko abina kozwa bango ozomona tokotala suka na bango baluka nde nzambe so bloqué pas sata boko kufa sou bien ozomona baluka nde nzambe sam tintu ko répondre Suzuki te tika ya bundana nango azo bakso pe ba age lokota bakisa kaka biso besoin na ba age wana te botika ye moko ko beka mutu na libanga balia ka sani moko na ndoki te. Alléluia. Merci beaucoup mon frère, comme la souka c'était quelle grâce. Botika Malam, monsieur Bozali. À très bientôt la prochaine numéro. Amen. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Donc, toujours à la Katia Milena Kratos. Vous allez dans Kassavubu, dans avenue Force Publique numéro 8. Voilà, donc place à Obongate, Force Publique numéro 8, la croisement avenue Kassavubu et avenue Force. Voilà, donc Milena Kratos, flat Moya Kitoko. MK, donc séjour à Kitoko dans la Kinshasa, au Lingo Yakin, au Komi Kinshasa, adresse mon donné à Kitoko pour l'enfant, au Pema Kitoko, dans la carte appartement. Voilà, tout dans la carte appartement, donc Milena Kratos. Hein, voilà, donc, vous avez mon standing, espace à mener, vraiment très spacieux, dans la carte salon, dans le salon, dans le nez, où il y a une valise, nos côtés, donc au coup d'apenda, ma tout en place. Nagatia MK Milena Kratos. Bah c'est joie qui touche. Oyekin place là la pina place bien. Netika na mikili. Attends la gata cuisine. Netika na mikili. Donc na gata cuisine. Bah on tue ça donc en place. Voilà donc et le mot ya malamu a na gata Kinshasa Milena Kratos. Voilà donc bon Kinshasa. C'est na pimara awa. Là on sera la tête à la clim. Des fois tu es dans le salon où des amis balais. Voilà donc vraiment qui toque. Ça bien. On dans mon tour non pendant pemba stress à poto et aussi là. Tant au côté awa stress est vidé. Donc on sera là bien ngunga zalate. Ngalo ka ngunga wate. Pas de ngungi donc pas de molunge donc on a ta chambre nene spacieux également. Donc il y a boy aux yeux puis il y a boy aux yeux puis ils ont la Milena Kratos donc avenue Force Publique numéro 8 na commune à Kassavubu croisement donc avenue Force Publique avenue Kassavubu donc la commune donc il y a Kassavubu makambo qui tokoza awa donc Milena Kratos yangonde makambo yangonde makambo picho pacho de Norvège. Salon Franck le meilleur. Mambeza Awa. Hein? Mambeza Awa. Donc, Oyekin, donc Milena Kratos. Nous rappelons encore une fois. Avenue Force Publique numéro 8, croisement. Avenue Kassavubu et Avenue Force. Donc, numéro de téléphone pour la contact. On a besoin en tout cas. Il y a contact. Oyekin, vacances na Kinshasa. Ou bien en tout cas, le numéro Oyo plus 243 82. 50 05 045. Donc on a répété un peu le numéro pour écouter bien plus 243 82 50 05 045. Bien oui, il y a une cherté par rapport à standing également. Il y a un appartement à 2 chambres. Sur le niveau 2 chambres on a 100 $ par jour. Sur la chambre de Mongo, moi $70 par jour, donc, mais qualité impeccable. Maman Awa, MK, Milena Kratos, Yangone, Maka.